Saint-Valentin. Nous les ans à Saint-Valentin. En tout cas, pour les avoir fini de Papa Nanga Général Makayabou, président y compris. Donc, il y a jeté
J'ai bien plutôt Kumaluta, grand prêtre des pétroliers. Nasengi, Nganaï, mère Zobota, oui, Masolo, mais Naïlingi, Tobetelo, mon Abanamai. Événement Bango Oyo, Nagoya, Noé Maga, Mario, Nani Nakelangoboy. Mais Nalingi, même à Saint-Valentin, tout ça est là au Mogo, il y a propre. Et là au Mogo, il y a bien. Où ils ont tout ce qui est trouvé, puis selon ce qui nous master. Donc, ils ont des devoirs dans le pays. Concernant eux, dans un invité à Bandewana, beaucoup n'ont pas Bango, aussi dérangé, Bango, quand on va aux États-Unis, dans un pays africain. Bango, Azali ou américain. Donc, Nasengi Nabino, Nambo, Kadozaliawa, beau s'organiser, surtout que papa n'a pas Wazaliwana de général. Tu peux te l'eau au Mogo. Parce que dans un tu peux te l'eau au Mogo, il y a pauvre. Où est-ce qu'il y a pauvre, mais il y a cause à la comme invité. Mais il y a des gens qui sont là au Mogo, qui. Vous comprenez qu'est-ce qu'il y a dans il y a Saint-Valentin au Kansaya Yogo. Merci beaucoup. Il y a tout rendre hommage. Ma père. Merci. Viens les rendre à bête ma chambre. Maintenant, il y a un rendre hommage à papa. Mais à travers mais toujours, un moment où il y a boulot. Faustino, ça, mon manager. Ouais. Patrick a poussé à Rafa. Et il y a un président. Manager n'a bien nommé ça en président. Merci. Ouais, merci beaucoup. Donc, parce que c'est la spéciale. C'est ça la 2020 et Yemabe 2020 Olingi Obanosala Batax formation à Ophélie avec Protax Bazana Dallas Benga Bana numéro Oyo Ozapena État Mosusu partout aux États-Unis au repère aux formation Protax Bazana expérience il y a 14 ans na masolo ya tax balobi oza leader d'opinion oza homme d'affaires oza na boutique, oza na store, oza pasteur, okambaka lingomba, Protax ego forme yo, okosala ba tax na ndenge elongombani, na ndenge ba norme, okozala pe certifié. Protax balobi bana mboka chintunga, balobi bana mboka turo yo gagna. Protax ya boyi salamana noté. Vous êtes un pasteur, un leader, un business owner ou un entrepreneur, voici une opportunité pour vous de vous faire de l'argent en 2020. Protax Refund organise une formation pour des tax preparers partout où vous êtes aux États-Unis. Contactez-nous au 888 451 68 89. Merci, Rudy Mouton. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Bon. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de nick-nick. Chikicha, chikicha, cha cha. Otamboli mingi, obebisi bambongo mingi, okebanzela mingi. Mais conseil na kopesa o mama. Zemi yango ekomi déjà 4 mois yango na kosa te. Bomonaki mokolo wana ya résultat na lakisa bino mais
soki bondimaki te botala sikoyo ndenge ekomi 4 mois mobimba tembe eza te boya na bino awa bahisttoire alo eza te tala ndenge akomi mama eza vérité nalobi ke non bon tozali na difficulté makasi mais solution yango oyo tozwi eza ya koloba lisusu mingi te nga na ya papa fonse nabanaki kokanga zemi te mais na ngolu ya papa fonse mpe ya nzambe nzambe asunga lelo nazwa mwana na ngai ye yango nayekumisa monene ya nzambe soki boye papa fonse na maladi nyonso oyo oza nango ezala hernie ezala mbasu eyala nini soko wana kondima na otie likeke parfois soka simbi yo nzamba kosunga pe okobika yango nazalika posa oyebisa bino boya toyizela bino boya naelo nayaki na papa Alphonse natambolaki mingi nazwaki lobiko te na bandaki koluka mwana ntango nakombika na papa Alphonse vraiment nazwi vraiment 2 mois nazokende nango déjà mpe naza na zemi résultat yango vraiment naza na zemi ya 2 mois ino kotiaka tembe kotia su tembe te soki oza na mpasi ya koluka mwana yaka kaka na papa Alphonse kozwa mwana facile naye tembe eza te. Centre traditionnel naturel Docteur Afonso 100% naturel. E o segredo das folhas. Enos. Docteur Jeff Jadi, les détas don de Dieu. Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Oza na posa odefa mbongo ti ozela tax na yo ebima et puis ozongisa ofuta mbongo wana benga biso mais déjà à partir le premier est commis déjà actif. Bana États-Unis, bana Dallas, bana partout dans le monde, ba professionnel na masolo à taxe après 14 ans d'expérience, ba yeli susu na ndenge ya mukete. Olingi osala taxe na yo na ndenge ki bavimisa lo bord ki ARS alandela te na ndenge ki ba escroquer te na ndenge te ba mela yo te Protax baye taxe 2020 et mwana mama kobuka na te bakosala lo taxe na ndenge e longo bani ozana na Dallas sur place oyo na bureau ozana état mosusu otindi ba dossier na eux basaleli yo Protax ayema be ya boye et salema nanu te balobi à partir du mois de janvier au bengi bango oyiba sololi ba peso $6,000 en avance avant que ça la même taxe avant que W tout na yo et comment Protax Toyoki 2020, consommons congolais. Si vous cherchez un bureau de taxes fiable pour vos déclarations de taxes, contactez-nous au 888 451 68 89.
Si vous n'êtes pas au Texas, vous êtes dans n'importe quel autre état, envoyez-nous vos informations par email ou sur WhatsApp. Les informations seront affichées. Merci, Rudy Mutombo. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, Omeki Okangami. DHL Salam Mbongo na yo à 200%. DHL Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mukolekoya. DHL Turoyo et Nyati Bangonion surtout. Pour tout contact, Benga Mwana Mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur la DHL. Donc les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous à un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix est garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et mon année. Onyokwamaki, osufraki. Habit de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise spécialisée, expérimentée dans la construction de immeubles, bâtiments, maisons, bandako ya ndenge nyonso, okoki kotonga ngo na Decat construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, Decat construction ezali spécialisée na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo. Olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba. Et sa spécialité ya Decat construction, contactez biso. Sans serveur, na Decat construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako o ezali et kotikala immortel, inoubliable. Oh yes. Decat construction vous propose aussi ba service local. Luminosité à ba bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance, installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété. Car Decat construction, et ça offrir pas prix moko très abordable. Opoki ko négocier yango futaka ndambo. Oh yes, sengoteur, Decat construction. Moi na Congo, mboke bongi, yaka Decat construction ay ko pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo, bokoko na yo, vieillesse na yo. Decat construction pambolama. Olingo boma libala na yo, mobala boya yo, basemeki bachola yo pona kobota. Te yaka. Ai papa Afonso, yaka nzamba kusala. Eu tinha problema de alcançar durante 15 anos. Mas quando eu vim no centro Papa Afonso, quando tinha fé de Deus, fé ao meu doutor, eu consegui conversar com ele. Aqui trata-se nem porque é que banda, ervas, darem banho, darem qualquer coisa, põe na ponta do pano, põe na água do teu marido, não. Neste momento, eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar nesse momento. A minha gravidez está aqui, não é pano. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Esse aí na batalha bem na oio, na fanda bem na Samoana.
sans mwana sans kocha zemi ni kokoka kocha ta zemi toluki epe to seko nimana mwasi na ngai lelo le mwasi na ngai comme na zemi ya 2 à 3 mois na meki pena ko on a bien na mo ya do pepele pena de marama. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline coupé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.